choc choc te banzonzinger auto beta lisolo banzonzinger o baza lelo so to tangi ba kombo na peut-être ça kana 4 5 zonzingo bazana ba jouer na Jani la plupart ba jouer na Jani ta la plupart atela Jani na TV la plupart ba mona Jani na vidéo na TV Jani a fait 15 ans en Europe peut-être banzonzinger ba yebele ba sali ba 4 ans ba 5 ans ba 6 ans ba 7 ans ba 8 ans. Mais à l'époque où Jani faisait les Nzonzing et belé au Jani ça mon Nzonzing ça pété monsieur ba kufa ba paix à l'air zam monsieur ba kena poto za poto na Jani nani Nzonzing ni no bima moto gacha to mamsa pikeno ngai Nzonzing na lingi Jani to kunda Jani na ndenge na biso azate donc quand Jani faisait les Nzonzing et belé ba Nzonzing ba za lelo ba za kate si aujourd'hui un TPC décide d'assumer tout est-ce que Jani a sa figure na un TPC? Voilà, c'est ça. Parce que les lots à NTPC pour ça la démarche en attendant, c'est-à-dire il faut être membre à NTPC. Bon, ça va. Jana soma fiche des yeux NTPC wap. Bon, ce sur le bateau qui m'a donné na peine encore. Parce que na ba comédien muta sérieux ko ba rotina kia ya zate. Obi? Na ba comédien. Muta sérieux o ba rotina poto ake nous encore aye na corps azate. Nani oyo azoli la Jana ole kana TV attaquer la brine. Alonga poto aye kin. Aye na tabana Jani Koli nani? Bango kuna mano sa monte poani keno ya fa ya lokanga na ke poto bana ba kolor se la bana ezate on sava ngana sumbi biloko na para bana e manga lola yo to tindeli bango nana azota idée wana to ba démarche ni on va c'est la kié pour passer ba tiata na foyer Nathalie moko avec la TV abi à partir de lelo moi sinyo so na poto so ko sinyo ko na mbali bo bengi la brine est-ce qu'il y a un sens pour nani pendant que la brine a non la fire bango ozaki wana bango makamano so olobela ka la brine ni moyen à ça que to conclure yemo Jani mtaza sous sali wana e botika la brine tranquille mais qu'un peu ya parce que l'homme la personne mais qu'un peu ya ko éclaircir les biso eza nini juste ba woleli nini ah bah oui non lo te eza ka non dudu a se décider na ngeno atika na ye atiki ye ale yesko zuwa eloko alinga kite dudu atika ye yango ale abimisi ba audio na toile. Mais Doudou a marié. Ndeseni. Bon marié. Ndeseni. Obala mwasi OK suna mobali. Ndeseni. Donc c'est que makambo ya Doudou eza ko makambo ya kalabo yeba ki keno Doudou azali. Peut-être ngambia biso ndeti ye pa na nga. Babiloko eza ko la confirmation. Ah yoka mais c'est une confirmation. C'est sur le confirmation. Voilà. Bato no so ba cité wana. Yana bato su to yoka bango avant. Moi je trouve pas que normalement il y a grave ça. Il paraît que Gigi bio abimarapé na hey bon attends abimisa bien audio Omar tant on bo audio mais là ba Omar bo audio mais là ba soupe et bon les autres si est seulement si et que il est conscient de cet effet de cet phénomène on va lancer un cas de les gars à la télévision aller à la télévision c'est ce qui c'est et si dit télévision en tout cas bande ko bo skizenga ezaki vivement passé na yeba kité na on a inconscient mais tant on a eu conscience dans yambi Jésus-Christ comme Christ sauveur voilà na moi que non ici matin ezaki ndeko to sani ni totika est-ce que tant on doit balaka mwasi wana azalaka lesbienne peut-être akomaka lesbienne po ayoka ki mobali na nini abimana pede mo boye basali landa basali audio bimi bimi so audio nani ya Dudu Soup bimi so audio nani ya Omar obo sanate ba ape bazana kati ba pepe bazana kati ba a bazana kati ba pepe bazana kati ba rp bazana kati ba nani partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté toujours témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso.
théâtre ya malonga théâtre kitoko star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiel. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso ya monde entier. Anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission et lubu boyebi bino moko tala biloko kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiel. Vous ne serez jamais déçus. Mate mingi na bato nyonso bazuli bakoya kolanda biso na mokokolo ya lelo vraiment sindani na bino alingaka bino ya makasi. Merci na ndenge vraiment bozo ko s'abonner pe bozo tsaka ba commentaire na cirque tozala bino ensemble. Donc merci les sous na la patronne Yasmine Sakou makilele merci na yo babiso ki bomoni to vana cadre kitoko boye pe to komela eloko ya malili bozali grâce ya Yasmine Sakou la patronne babi maman ya mbiji. Donc femme noire, femme africaine. Un grand merci aussi à la patronne ya Masolo. Là je vois Serdomi la rose, Serdomi la rose, Serabatu ya Gucci Sindani, Serdomi la rose na peso ba mbote bele pene pene ya 4 lettres. Nous avons un Gaël Neftali pour l'actualité et cas. Phénomène PD qui PD et indi babi passe PD banani vraiment PD babi mieux beleza la ngora raté toyoki pour toyoki to recevrons la Gaël Neftali toyoki ezala ngora dudu soupuye mokote na Gigi oh eza peso moto mususu abimara na Gigi bio. Donc to bango na Gaël Neftali na plateau na biso awa pe biso to recevrons yango makamu ya matanga ya ndeko na biso ya ve na biso Jani Fay oyo aloba kufa kumputu. Jani Fay aloba kufa kumputu. Donc akokufa na poto lelo yo pe akufi na apoto. Mon cameraman privé Pati Sindani fongola to mona invité biso ya mokolelo Gaël Neftali oyo na koloba. Bonjour Gaël Neftali. Le roman l'équité quoi. Bonjour. En tout cas, vous excusez-moi. Bonjour Gucci Sindani. Excuse. Bonjour, on abonné sur vous partout dans le monde. Là, j'ai dit un grand merci. Et ma salutation à Maman Yvonne Zongo, Maman Esther Victoire, la patronne les 12 disciples de Jésus-Christ, leader Claude, Maman Margot Soumouanda. Pourquoi pas aussi, c'est lui qu'on appelle grâce au Hello. Maman ni maman la personne ma fifi firenze ba mbote no bisike zo miyo pesi baba cook no so mbote tandresse libinga irano ki ala dorcas bolokoko na pesi bino mbote bisika peso bibino. Donc merci aussi à Gucci Sindani, merci aussi à Yasmine Sakou la patrona na eloko mali la pesi biso bo mwika ndenge kitinga parce que ba chaleur est tellement makasi. Donc ce que muta premier le bloc on la pesi eloko mali en tout cas. PC merci. Donc voilà, merci, on est ensemble. Voilà, les sous sur Robaxa, merci na famille Monzoa, famille Abatu ya Gucci, na moni igete monzo, on a pu se bamote belé, bibichi na sengo, on a pu se bamote pas aux ali, émeraude na lima, tout ça on a négara, tout ça la rango, bamote belé na yo, ma sœur chérie, émeraude na lima. Ganeftali. Avant tout ce qui est aussi maintenant côté sombele na biso zali côté makambuya Doudou Soupuna Gigi tout banana nous côté au makambuya matanga ya vena biso Jani Fay to moni ba mbongo pesami to moni ba 10 000 € pesami organisation les ndenge nini pe évolution ya matanga ya Jani. Est-ce que c'est bon? Bon, évolution matanga Jani jusque là je crois que tous les artistes n'ont pas de contribution à donner parce que ça matanga moko ils a bongo ils en a pris en charge la première dame de la République démocratique du Congo que je salue et je dis merci infiniment la maman Denise Nyankero Tshisekedi et aussi aux premiers citoyens de ce pays président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc ba mbote ainsi que ba merci na bango na
la décision au bazui que non il faut ba honorer artiste na bango akufa ki bongo libanda ya mboka si ndanga zo le bezo ça la passe pourquoi parce que na mboka na biso il faut ba konza mboka ba autorité nyonso mboka ba telema bazo ba précaution pour na artiste comédien na artiste musicien na biso au moins artiste fa na mboka na ye azo penser fa bima libanda ya mboka kende poto pa kende ko luka moya ko bonga donc c'est-à-dire na mboka na biso moko art eza valoriser te parce que ceux qui art na mboka vous qui valoriser ndé artiste ba luka ko libanda te le artiste vous pensez ko kende poto pour pas kende ko bonga mais jamais au moins Lil Wayne tout échafaudage donc mais artiste comédien à quel point comme na technicien à quel point comme na maçon à quel point comme peintre etc. Donc c'est-à-dire na mboka na artiste mais na mboka mundele à quel kuna comme na peintre point ni comme aussi or ce qui gouvernement congolais est une initiative ya koluka ko ça la prise en charge des artistes nyons surtout dans notre confondu au moins art na biso za valoriser au moins artiste ba mali bana te ba ke mboka te artiste ya poto ba ya Afrique te ba bonga point ka foka poto jamais au moins ini edo jamais au moins artiste cinéaste ya ba Benin ba Ghanéen ba Côte d'Ivoire ba ke nous poto pour le bonga c'est parce que dans leur pays ba ozwa art ba ozwa métier na bango na valeur. Alors c'est aussi un message qu'on a lancé particulièrement au gouvernement nabiso ba mec un peu qu'on revoir kawana bata la ka artiste ba pesa art na biso valeur et ça et loko ça la que non artiste moi qui ne libanda exact. Merci également à président Félix a eu initiative ya kotongela biso arena voilà parce que producteur ou roluka beta musicien na arena wana donc c'est-à-dire après si musicien na caché na donc au moins ils a l'une des choses au moins que non ba conseil la production la porte est un peu réduite vous comprenez donc c'est-à-dire congolais peut musicien artiste moi comme on personne à ses produits a bon peu na mboka na donc ils a vraiment pas si alors pour revenir à la question par rapport à l'organisation pour que Jani ils ont na mboka artiste comédien ils ont na mboka ya gouvernement ba René Salamaki la décision qui a été arrêtée c'est que mutu acha contribution té la famille de Jani ils a kaya maman Denise a la kara bango. Donc voilà. Mutu acha contribution té mais au moins tout ce ko ka abaudu bimi awa na kati ya ba groupe o batu bazali donc na boy ko citer ba kombo baudu bimi ya ko so na nanu pe le de makambu ya mbongo donc bazo senga ba mbongo na kati ya ba groupe wana ba mbongo ba ko senga po kende wapi non peut-être chaque groupe a une organisation et na théâtre tu as la plateforme tu as ba Pakosiko tu as ba NTPC tu as ba fondation d'organisation ensemble que je salue peut-être maintenant on va s'organiser dans un moment de contribution des accords quand on se corps bimi bozuwe mabis boke otika mninga na cimetière bozongi bolitunga place bofani mais ce que ça contribution on peut na obsèque to consommer la jani veste to consommer la jani libulu je ne pense pas je doute de ça voilà lolo Chic-Choc Loenge babi batiki la bango charge ya matanga po Janifai azaki mwana ya Chic-Choc Loenge mwana ya ngaliose moto mo prêtre azana poto abi azoya Chic-Choc babi batiki la bango matanga mais côté nzonzi pe balobi Janifai ayebani libanda ya mboka excuse je m'excuse ayebani libanda ya mboka na Chic-Choc te ayebani na nzonzi parce que moi guerre wana obimi wana. En fait, je dois expliquer bien cette histoire. Les analystes au ça là. Bandeko Chic-Choc ba sengi te ba tikela bango organisation matanga. Non. Bandeko Chic-Choc ba sengi reconnaissance. Eza ko la Jani afandara na popo rabaka. Jani akenda poto atika famille na popo rabaka. Maman na azana ozone. Yebsa en place ni ba matanga. Et pas Jani, to pas maman Jani. Donc tu matanga et pas Jani atika famille na ye. C'est-à-dire Chic-Choc eza ko la famille à Jani. Place de Nat qui n'est la rapporte à Tikaka. Je n'ai pas dit Chic-Choc. C'est que les gens ignorent. Je n'ai pas dit Chic-Choc. Banzonzinger, autobé, les Banzonzinger, bazal lelo. Soit au tangi, peut-être ça 4-5 Zonzinger, bazal jouer à Jani. La plupart va jouer à Jani. La plupart à Jani na TV. La plupart va monter à Jani dans la vidéo na TV. Jani a fait 15 ans en Europe. Peut-être Banzonzinger va y belé, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais à l'époque où Jani faisait les Nzonzi et belé au Jani ça mon Nzonzi ça pété monsieur va kufa va payer à l'air zam monsieur va kena poto za poto na Jani na Nzonzi ni no bima moto gacha to mza pike no ngai Nzonzi na lingi Jani to kunda Jani na ndenge na biso azate
Donc quand Johnny faisait les nzonzing et bien Nzonzinga was allé le bazar donc batala Johnny la télévision. Et aussi il faut aussi savoir que si aujourd'hui un NTPC décide d'assumer tout, est-ce que Johnny a sa filière dans NTPC? Voilà, c'est ça. Parce que lelo oyo NTPC pour ça la démarche en matanga, c'est-à-dire il faut être membre NTPC. Donc pour être membre NTPC, il faut son fiche d'adhésion, il faut être membre. Alors bon ça Johnny a son fiche d'adhésion NTPC wap. À part Johnny, et ça la bandeko o peut ba koufer là bazo koufa koufa na théâtre awa. À part Johnny, et ça na film moro Christelle si je me trompe pas ya groupe moro auto koufa. NTPC du charge de matanga na déploiement. Ba obiga azali membre ya NTPC. Johnny est membre NTPC. Mais c'est comme NTPC, c'est pardon, NTPC a charge par rapport à Combo. Par rapport à membre ou pas, je ne pense pas. NTPC aura battu en charge par rapport à Combo. Donc si vous avez Combo, vous avez dit que vous avez porte à un par rapport à Combo, vous avez pour yo. Pour notre relier à peine à Simon. Pour te relier à peine à Simon Combo na yo. Jamais marqué nos côtés à Gucci des matchs en vous savez pas niquer ba obanga. Bon ça la montée. Donc c'est dit bah profiter à Simon Combo, Jani bah profiter à Simon Combo Jani azara na NTPC. Jani a koufi na poto. Artiste ya mboka na biso. Ba tu asali ba pelle ba leli maman Denise. Première dame que je dis encore une fois de plus sali. Andemi korisa nini et alors NTPC fondation to kansa nana obima ke no ba charge matanga. Non. Chic choc ils ont sengaté que no ba pesa bon charge non. Chic choc ils ont senga reconnaissance. Siège place ba comédien nyonso ba koko sangana pour nous rendre Jani ba hommage à Korea c'est-à-dire na Etchecheri. Les loko ba ndeko faut pas comprendre ba tika débat. Donc ba ko vana na Etchecheri ba ndeko nyonso bazana posa ba otu bazana kin. Bazana posa olela elongo na ba artiste comédien donc ba artiste ba ko vana na Etchecheri na Matonge et na Kasavu boye pa ya mama Zozo. To chité na likam o etali liwa ya vela biso Jani Fay ba soupçon ko bima ba toi poto ne bazoya na corps donc ba artiste ya poto ne bazoya na corps mais ba soupçon monsieur bimi que non ba artiste ya kin o bazana kin ba kenene ba kende ko zo ko bazonga nango ba okima ba obi ba okima ba kete ba okima kasi vega ou pesa asa muta liboso ba tia wana eza na création ba créer kala ba réseau corps pour ya non fa longwa kina pour que nous corps na poto kuna ba artiste bazé beleti. On va se sentir que non capable. Peut-être deux personnes, peut-être maman qui délégué, maman Denise qui délégué, bon accompagner corps. Bah on va tirer, on va mener que capable. Alinga on rendre bendegonae, Jani, on masti na cimetière. A foutu bien na aye. Et ça la délégation on dit bon on avoir nos accords na poto. C'est pas de l'eau à boire. Hein. C'est pas de l'eau à boire. Maman Denise a dit mi Coréa. Corps d'abord pour Coréa, il aura plus cher que Moutozo Kende. Quand on a visa plus cher que Moutozo Kende. Si vous avez sous bazati na bango sous aller retour. Oui, à maman, à sa première dame, oui. Tout est possible et pas naé. Bon ce sur le bateau qui m'a donné ba pe na corte. Parce que na ba artiste comédien muta sérieux ko ba rotina ki ayi azate. Obi? Na ba artiste comédien. Muta sérieux o ba rotina poto ak nous encore ayi na corps azate. Non, na artiste comédien mutu moko te o ba rotina poto ki. Azate, c'est mon propos azate. OK, na ya sundoli corps kimi na ya ba kini ngunda. Moi je l'ai dit. Voilà. Aujourd'hui pardon le o ba ta poto ba belé ba comédien belé en tout cas pour excuser ensemble avec ça venir ba coup. Ba comédien belé ba na poto ba s'attaquer contre la brune. Pendant que Jana sali 16 ans na poto, 15 ans plus tôt, tu te souviens bien, 15 ans na poto. Ah on a salaté. Ah il na mukanda te. Bango ba robima ba ça prendre na la brune pourquoi? Parce que tant que la brune a kanga ki aboye ke na zo mukanda, oui, la brune a boye ki sous prétexte de zo kala, faut plutôt na poto de zo kaka. Le bata momo abi nyonso le mama to zo yoka. Bango siko rôle bango ezalaki nini tant que Jana no purger mais bango ba uta ba poto ba ya kin ba uta ba poto ba ya kin Jana tika ya kin te ah master ndena besoin na kin kin yo wana loko tinda bana te bon par rapport na cadre na nga wana okita kin na créer ba petit moi bon wana ke tira bango nani oyo azoli la Jana ole kana TV attaquer la brune alonga poto ya kin ayela tabana Jani Koli nani c'est que ça ngo bolingo yo bima na sima liwa ya Jani. Comment expliquer mutake poto aotinda tabana lelo te bino tozo esa ba kona vutuka masa na biso ya to mona ngote biso to na kin abiso mbalebe aya na la te ba petit na mona farate ezate aya memela ba tamo loko izala kati parce que bango kuna manosa ngote poani keno ah ya fa ya lokanga na ke poto bana ba kolose na bana ezate o sava ngana sumbi biloko na para bana e manga ola yo to tindeli bango nani azota idée wana
Mais lelo on va mis la télévision bolingo tolingaka ya jani tolingaka paya tolingaka ya jani bolingo to tikala ko mona ngote. Alors botika appeler la brune tranquille. Botika la brune tranquille. Elle est censée remettre Oyo et comélier. Elle est censée supporter Oyo et comélier. Elle assume ça. Est-ce que vrai ça na faute? Est-ce que vrai na bien vrai version marambo Oyo mto bete tout ça rafa ya yemoko. Pour tout monde rafa ya bima akanga bilo boya. Mais fallait que ça qui peut na moi 2-3 personnes. C'est là ya malembe. Masolwango. Question muzaka simple. Faya tout monde rafa vidéo ba bimisa rafa ya ndako akendaki. Ni esala ke faya zonga sous pas la brune. Kozanga mukanda kozanga place kolala. Wandi be faya ibisa kiyo. Ndenge loba mix. Ndenge loba so bango wana bazaki ete po ina fana pana bango. Bango wana ba olekana ba sabe mission, ba ol ganga la brune la télévision. Bazaki ete fana pana bango poani. Ba assurer qu'il y a nini habitation n'était pour nini. To ba démarche nini on va la kié. Pour ba tia na foyer. Nathalie moko avec la télévision abi à partir de lelo moi signé sur na photo ce qu'on signé quand on va aller bengi la brune. Est-ce qu'il y a un sens? Un papa qui peut dire ça. Un papa peut dire ça. Sami Mokili. Sami Mokili qui a dit abi moi signé sur na photo sur on va aller bengi la brune. Pour nani? Sami Mokili. Pendant que la brune on nyoko la fire. Bango ozaki wana on ba kamano so. Olobela ka la brune ni moyen ba kota kuna zakite parce que la brune a finga mutu nyonso artiste nyonso o atala kolona ndako Jani la brune a finga yango ba se retira kinanu na Jani Fay. Ah c'est que de conclure yemo Jani mdaza sous seliwana e botika la brune tranquille. Voilà. Merci beaucoup, cher ami internaute Namoni. To pe misano na ngambo ya Jani Fay o akufi atiki biso. To ke mbangu côté phénomène PD et ini benga ndeko za libanda kota aya kokoko bantswaka ya bien. Dudu Supu ba mutakalize ye Dudu Supu e pa ya muninga na ye mwana mobali Gigi Bio. Ah! Gane ftali. Tango ba audio ya Dudu Supu bimi na ba conversation o ya ye na Gigi Bio. Ezola ki wapi? Nanda. Tono ezo ina fâché, toi ina fâché. Ina fâché. Mais qu'un peu ya. Fâché kalo mona beso bambo. Mais qu'un peu ya ko éclaircir biso. Eza nino juste ba woleli nini. Ah bah oui non lo te ezanga reno Dudu a se décider na reno atika na ye atiki ye ale yesko zuwa. Et le roi linga kite Dudu atika ye yango ale. Abimisi ba audio na toile. Mais Dudu aza marié. Ndeseni. Bon marié. Ndeseni. Obala mwasi okesu na mobali. Ndeseni. C'est les phénomènes aux réunis Mikolo. Les phénomènes aux réunis Mikolo surtout beaucoup plus dans le monde artistique. Et quand on est dans l'église, la pédophilie règne partout. La pédophilie règne partout. Ce n'est pas que non seulement dans le monde artistique, tu n'as pas l'église, pédophilie les alliés. Tu n'as pas entreprise, pédophilie les alliés. Les hommes, entre bango na bango. Basi entre bango na bango. Les phénomènes à cicatrice. Et là aujourd'hui masika parce que bino peut-être bon mon sika pour batangi kombo ya Dudu. Non mon sika mais pas na biso ça ba rappel, na ba confirmation. On sait que boyeba na kino déjà pour comprendre biso hein. On a pena bongo libanda to ko sala émission libanda na terrasse ya Yasmine Sakula patron na donc. C'est que makambo ya Dudu eza ko makambo ya kala boyeba ki keno Dudu azali. Peut-être na bien biso net il est pas na nga. Babiloko eza ko la confirmation. Yoka mais vous avez la confirmation. Vous avez la confirmation. Voilà. Bateau non souvent cité wana. Il y a bateau sur yoka bango avant. Moi je trouve pas que normalement il y a grave ça on a dit. Parce que ils ont la confirmation va faire biso. Tala mokolo ya suka. Ils ont dans la Bible, ba bien la Bible. Mokolo ya suka. Bo mona makambo. Je m'excuse. Bo mona makambo ya ndenge na ndenge. Ba PD ba robima, ba lesbienne ba robima. Yango tokomona. Il paraît que Gigi Bio abima rapé na Eh bon, attends, abimisa bena oyo Omar. Même si ngobo yo ngobo ngotanga kombongo. Yo ngobo ngotanga kombongo yo ngobo ngotanga po eza ngona internet. Abima apena Omar. Eza ngona internet. Tant bino bo diemela ba Omar. Bo diemela ba soupu. Et bon les autres. Les autres ont nani. Moi les autres ont bimate yango tu. Bima papa. Est-ce que c'est vrai? Papa faut être patient de. Toyeba ke le loto ozwa o, tozu o. Matière à Doudou. Donc photo ça. Doudou soit alinga. Doudou alinga mi boma po ani. Pourquoi ba teki? Non, les premiers que alinga mi boma te ça passe, c'est choquant. Passe par rapport à ni. Tout ça est le mot en cachette. Comprendre?
comme moment où conscience est zonginga que non le ko no sala ngo yango te tala la pire boule to tika na biso jusqu'au moment mabe alozi au tandinga na internet on va la Doudou Soup ezanini si est seulement si et que il est conscient de cet effet de cet phénomène on va lancer ngaka Doudou les gars na télévision aller na télévision s'excuser et si dit et là ça la biso mabe tango et là bimi boye yozo wanga nango ozo boya les cas en télévision en tout cas bande ko excuser nga ezaki vivement passé na yeba kité na on a qui inconscient mais tant on a eu conscience na yambi Jésus Christ comme Christ sauveur voilà la moi que non ici matin c'est qui ndeko to ça ni to tika en tout cas bande ndé on a pu ça moi si tout se servir un exemple c'était baga les kaka ça la mission le wa que non c'est repentir tika na où est le mal ce que le o bande ko mbal ko mo sala ngo le ki na télévision singa bolimbisi na yembi yesu na bomo na ko la mobigisi na tiki ndeko na saki ndeko to tika na so ba jona ale asa na problème asa nini abonga na internet bande ko bo supporter eza ba vie passer biso no suzai na kasa ba manzela na tozo bunga nzela mais tozo zonga na nzela tout et au moins que non elo wana eza sous en plaire. Gandalf, est-ce que au ba tina ya séparation entre Doudou Soup na Fleur Soup Bakabwana. Ah. Bon, il paraît que Toro Loba logo zoloba na internet donc Toki il paraît Fleur a zappé muto mungu. Oh. Bien solo. Toko ka bongo. Gigi alobaki yango déjà na live mo asala kiawa. On dirait deuxième live nae alobi que non Fleur aza mutu ya mungu. Donc dans mon roi lesbien. Omoni soto vidéo là na mozindo. Eza analyse tout ça là. Eza analyse tout ça. Et une fois de plus maman Esther, maman Victoire Esther, je vous salue depuis quelque part. Maman Yvonne, salutations, maman Dorcas Mwanda Aigle jaune, salutations ici que j'ai mis bino. Gilet Botalata la salutations ici que j'ai mis. Tala lelo ne ba motanda ba on a ba réseaux sociaux ba PD. Tala lelo. Ça analyse tout ça. Est-ce que tant Doudou balaka mwasi wana azalaka lesbienne? Point d'interrogation. Soka azalaka lesbienne te. Ni ne sala comme lesbienne? Point d'interrogation. Parce que ngana kina na salon ya mwasa Doudou na matete. C'est une fille dans un salon na e encadrer ba fille voilà ça bango métier. Peut-être et loko bino moyo ki on sous lelo. MC ayo ka ngokala. Ya wa commissaire. Mais ça là yé personne nini akoma lesbienne. Je salue Tuno Matuza. Mbikai. Je salue Tuno Mobutu. Pache Kalombo. Parce qu'ils a filmé mon au coma. Vous comprenez? Peut-être à comment ka lesbienne pour ayoka ki mobile na nini abimana pede mo boye. Parce que tant mobile à comprendre peut-être tant mobile à comprendre on a la réaction mais oh yo to banda yi liboso. Alors on a vu que mobile ali kana télévision c'est excusé. C'est rien que ça, c'est très simple, exactement très simple. Voilà. Merci Gandalf Tali Toroboko Manasuka. Mais la liste est encore longue. Il y a des autres. Sur les listes on peut y besoin moulay. Basali Landa, Basali audio bimi, bimi so audio nani, ya Doudou Soup. Bimi so audio nani, ya Omar. Obo sanate. Ba A pe bazana kati, ba PP bazana kati, ba A bazana kati, ba PP bazana kati, ba R pe bazana kati, ba nani. Voilà, merci beaucoup, cher ami internet Toko Minasuka. Il y a émission Nabiso ya Mokolalo, vraiment très dans le bas. Merci Nabino. Ba GP bazana kati G. De longtemps ba initial ba combo bateau au lycée Zamulaï. G. À la longue. G à la longue. À la longue, non hier au moins quand ba lettre non peut sur ba début au. À la longue non ko expliquer autant ba audio na ba ebima. Parce que joujou wana Adam Moutoua joujou Adam Moutoua azana ba tout na milieu théâtre. Moi na bimisi de. Ne suis pas bazali. Kangada talelo. La bible ba P bazali, ba A bazali, ba R bazali, ba G bazali. Ba K bazali ba S bazali ba J bazali. Voilà.
Merci beaucoup pour la liste Obi Michel Bisso, mais Obimisika na ba lettre to là tout le monde a bango to ka bango peso ki ba les gars penanzela il y a Gigi yo ba les gars on a dit attends nzela Gigi té na batum susu OK je peux pas entrer bango na bango. Merci. Badba retenir nini na kolekana na mokolo lelo. C'est que les gens peuvent retenir na passage dans l'émission Osez là pardon. On va attendre dédicace avant bonne. Nabi badba retenir nini pe dédicace. Nasi ça kasima lobana ngati. Badba retenir sur la mort de Gianni, ngane tingai. Moni chaque liwa mutu faut apporter absolument leçon. Voilà. Ngai na liwa Gianni c'est que moi j'ai retenu. Gianni a sali 15 ans na photo. Asomi le pangote, asomi mutukate, asomi ata mwana na été à kin a cash $50 té. La vie n'est pas qu'en Europe. Visa en Europe. Peut-être on a sali on a kini awa, jana sali en côté. Na autre l'a été, mais la leçon. Tous les gens qui pensent que pour abon avant que neka poto, liwa jani est servi comme exemple. Vie à jani na Europe est servi comme exemple. Nga liwa jani tenga ngano na ko ke bonga na poto té. Jani a vécu 15 ans en Europe. À vivre goût à poto té. Voilà. À savourer les ngapototé. Voilà. Donc c'est-à-dire, nous qui sommes ici à Kinshasa, on vivait mieux que Gianni. Voilà. Et on vit mieux aussi que Gianni. Voilà. C'est ça que les gens peuvent retenir dans le passage. Et aussi, la pédophilie, j'espère que mon tonton qui déjà parle, il y a l'éducation à tout, on a dit maman Victoire Esther, maman Marcos Mwanda Dorcas, Aigle Jaune, Gilles Moutalata, maman grâce à Oué, le moté ma fifi chérie. Et si que Demi la Rose, maman Demi la Rose, maman ton ami les amis, sans oublier maman Yvonne Nzongo, moté ma leader Claude, Corinne Mundila, Loris c'est moi na boss à boss. Nani na bossani. Na bossani nani. Merci Yasmine Sapou. Merci pour na top malgré Sili. Voilà. Merci beaucoup na bino bato tout bozo ki libaku ya kolanda biso na amokokula lelo tikana loba lisusu longonia na ser domi la rosière ya bato ya Gucci sindani sero za suka laki akokisaka sero akotsa nga agence tongo midi pourquoi sero atini la ranga koli soka lingi atindi lelo atindi lobi atindi kuna apemi atindi go. Merci sir, continuez toujours ya on sala ronenge to sola ki. Merci na 4 lettres bazara pene na yo tonton bango pe alela bango ya trop. Merci na Yasmine Sakou la patronne, Yasmine Sakou la patronne sans oublier maman prophétesse Patricia ma songele ma kelele donc on appelle sur bambo de pas ozali ma famille monzoa bibi china sengo emerald na lima igete monzoa appelle sur bambo de pas ozali ceux qui nzamba alingi ngana bino tokotani bongo na numéro mususu na invité mususu together. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, tous s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté toujours. Témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au benga numéro na biso nyonso tozali et lubu émission lubu boyebi bino tala bilora kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali
kaka na chaîne na biso moko balobi abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.